Monsieur Mike Moukebaï, bonjour. Bonjour Ndeko Didi Dipumba. Ok, par rapport, il y a discours, il y a Joseph Kabila. Tout le monde a une réaction na yo, tout le monde a qui va propos na ye, tout le monde a qui va réaction na ye, tout le monde a déjà va propos na ye, va propos na ya ye. Yo analyse en ndenge nini, opinion neza nini. Bon, ya liboso na ina lobana no boye. Liboso tena kota na makambo alobaki, natala o ba bengi na lokota li français la forme. Lelo bakonza mboka o ba bengi ba chef d'état balobaka esute avandi na mesa ukamate otie ba fololo ebele te. Bala bako telemi na liboso eloko ba benga lutrin okoloba. Soko tobi tolanda wana akoloba esusu o biso bapanzisama kisasa tofingaka ye ndenge alobaki tofingaka ye te toyebisaka ye solo yo tala ndenge nini mokonzi ya mboka koloba te ye soki akoswana bakonzi ya bamboka mosusu ya afrika batunaka ye boni otikaka kuna epai na yo bapanzisango balobaka ndenge balingi epe kuna bakonzi ya baparti politike bana baparti boyike babande balingi nalingi nayebisa ye likambo moko likambo oyo etali bapanzisango ntango ngo bango baye awa na 1997 ayebaka yango te tozalaki deja na baetandweke ebele bango bato baye kofongola yango te afudele ntango ayaki akangaki baetandweke bayaki kokuta biso toyaki na baetandweke ebele tkm raga antena eyaki ebele mpe soki oyo ayebi yango te ayebaka te ntango tobandi makambo ya demokrasi mobutu alingaka te tozala na mangomba ya parti politique bomisato abengaki yango multipartisme à 3 totelemelaka ye tosengi multipartisme intégral mpo te bato basala parti na ndenge moto oyo alingi asala parti na ye akoloba te ye atambolaki mpona mobekoli kunzi eleka na oyo babengi référendum soki oyo ozali mokonzi ya mboka bato mosusu balingi mobekoli kunzi wana te yo otamboli na moponomi oyo babengi référendum mobekoli kunzi eleki bandeko baboyaki yango baye kondima yango eza mabe to malamu yo osengeli te osepela te bato baboyaki yango bakoti na kati ya mobekoli kunzi wana yo ozotyola bato olobi tozalaka yo moko mpona kotambola mpo te mobekoli kunzi wana eleka eza mpe solo te soko lelo toluki bilili na chaîne ya Jean-Pierre Bemba na etandoeka ya Jean-Pierre Bemba CCTV na Canal Kin Jean-Pierre Bemba pa atambolaka pote mobekoli kunjwana eleka ezalaka ye moko ndenge azoloba wana te ebongo oyo ozomona tata mokonzi azoloba te sika ngai nazali awa mpona kobatela mobekoli kunzi kasi alobi na kati ya masolo oyo ye moko abeti alobi nini alobi mobeko oyo batindaki mpona makambo etali milulu ya balabala loi sur les manifestations nakamataki yango natindi yango na cour constitutionnel abuki mobekoli kunzi lisusu kaka na conférence de presse na ye oyebi te loi wana ya milulu ya balabala manifestation batindela ye yango banda 2013 mobekoli kunzi elobi te soki mobeko esu ebimi kuna epai ya batindami na biso na parlement epai ya tata mokonzi soki esali mikolo 15 soki abimisi yango te ebimi bo yango moko boni mobeko batindela ye banda 2013 azala kotinda yango na cour constitutionnel lelo abuki lisusu mobekoli kunzi makasi ntango akoloba wana lobi mboka ekoki kota mbola bote na yebi te soko ayebaki te ntango akoloba yango wana aza libanda ya mobekoli kunzi eza be ndenge oyo okolokola ndimaka mobekoli kunzi te abatelaka yango te lelo oyo bamupe bakosenga ye balaike bakosenga ye biso nyonso tokosenga ye te tosalela lokasa ya senoko alingi te oyo alingi maponomi oyo aye moko akosalisa na ndenge na ye mpe nayebi te soki oso oyebi mayele na ye eza boye na bato na bango bakamati basesi maponomi idps libanda inc libanda mlc libanda g7 libanda moïse katumbi libanda franco diongo libanda ecclesia catholique santo mpe libanda ntango bakosalisa maponomi wana bango bazwi bokonzi kuna esika batindami na biso bakendaka na parlement mpe nsima na yango moto ye akotia na libonga aleki ntango ye akotia moto na ye akoyi mokonzi nsima na yango basali nini moto na ye wana nsima ya sanza mitano to motoba asalisi maponomi mpona mobekoli kunzi ya sika mobekoli kunzi oyo ekopesa ye ndingisa ye kabila te azonga na bokonzi ya seko na seko yango omoni mayele nyonso wana ntango batata episkopo bakosengaka ye te tosalela lokasa ya seneko ye alingi yango te epe yoka tata mokonzi ye moto ya moto oyo asengi ete abatela mibeko
alobi nazwaki ministre ya yambo na ngambo ya IDPS kasi moto asenisa na yebi te soko basalaki maponomi so basaki ndenge nini mokonzi yo moko oyebi te so basaki ndenge bongo biso ba oyo kokamba tokoloba nini elingo loba bulu yekezalaki wana yango wana moya azala na pole aloba solo ndenge esalamaki ezalaki te tala esika tokokende kasi eloko tomoni ya malamu na nyonso alobi mbala ya liboso tomona te milulu ya balabala esalamaki bato bakufi Kabila abimi alobi elingo loba ta yoki bato akosala moto makasi pamba sa yoki milulu misusu ya balabala ekoya pete ya kozonga ti. Ok, alors nayoki na kati ya discours na ye alobi sur développement alobi ou soit a prioriser développement to continuer na koluka démocratie alobi pe par rapport ya makambo ya élection que élection na Congo comme ko coûter cher et belé donc plus de 1,2 milliard de dollars pour naye eza ebele ou soit to ke na ba élection e ko dépenser mbongo ou soit to luka pour na reconstruire mboka na biso Congo yo opinion na eza nini ya liboso banda to bandi na bokonzi na bango batongi Congo esika nini bapomoli beko pomola te oyanga ndeko bapomoli nyonso bango kuna na bokonzi na bango nde batongi bandako baimboka bakomi babola koleka liboso ya mibale ndeko tango Kabila alobi te maponomi ezali na moto ya 1 milliard 200 millions de dollars de budget na biso ezali 7 milliards de dollars ekomi motu ya makasi mingi malamu te tolongola makamba maponomi totala po tokosala maponomi na ndenge nini po motu yeza esu makasi te ndeko ezali solo te tango balobi 1 milliard 200 millions ezali pona budget ya mobu moko te 1 milliard 200 millions ezali oyo babenga lokota li français cycle électoral ekosala mibu mitano elingo loba te ezali budget ya mobu moko osangisi mibu mitano lokola ye Kabila alobi te budget ya mobu moko ya 7 milliards soko osangisi mibu mitano esali boni 35 milliards de dollars na 35 milliards 1,2 milliards de dollars ezali boni ezali 3% ya pamba elingo loba ke na mobu nyonso tokobimisaka 240 millions de dollars 240 millions de dollars eloko wana alobi na pesi yo sikoyo bilembo wana nyonso motuya oya mobu moko na mibu mitano po talisa te ezali solo te 1,2 milliard ezali te ya kotia na 7 milliards ezali ya kotia na 35 milliards 5 ans bobanda maponomi ya tata mokonzi bobandi maponomi ya batindami na assemblée nationale bokokendani malembe te na bato asuka babengi maponomi na niveau baconseiller ya bakartier na se ekozwa nyonso mobu moko te bokobimisaka mbongo ndambo yango na latalisi yo te ya lokuta ezali 3% ya pamba 3% ya 35 milliards Congo aya na mbongo mpo nosesa maponomi nyonso moni bakoluka bamema biso na nzela oyo ya bokonzi te ya te na kopona moto na baimboka nyonso bakenda kopona kaye na batindami mpo batia kanyaka kuna bazwa bokonzi ya seko na seko lukute koleka te. Ok, monsieur Mike, est-ce que par rapport à Nenga Utuluba, makambu ya Oni, que Oni etikala ta ko chasser ou bien Rokanga, troupe armée mokote, et qui bango ba olinga ba ça fait 21 ans na kati ya mission na bango na kati ya RDC batikala ta ko sa elo mokote. Mais par rapport à makambu ezoleka na est, osomona te ke ezaka kabaje ya régime na Oni ne mutu baso créer babiloko wana mpona koseme trouble na est mpona kosala baélection crédible et tout be baélection te na kati ya Congo ayanola oyo na ndenge ya malamu Kabila alobi te maponomi eyali na oyo bakobenga lokota li français eloko ya souveraineté nationale ye abeti tolo te maponomi ya souveraineté nationale ebongo kobengana banguna babengi bagroupe armé wana ezali souveraineté nationale te wana ekoyi mosala ya MONUSCO boni boye na boni MONUSCO ayaki po ya kosunga biso MONUSCO ayaki kobunda esika na biso tozali te biso nde tokokenda bitumba ye asalisi biso mpe yebaka te mpo mampinga ya MONUSCO ekota bitumba to biloko na bango bapepo na bango oyo ya bitumba oyo babengaka badrone mpo te pundu akende likolo ekende kozwa
basango po bana bandenge baosala etumba bato bapesaka ndingisi ezali bakonzi ya kisasa so bakonzi ya kisasa bandimi te bato wana bakokende etumba te ntango okotuna nga motuna monisco aza na ntina nini te ebongo mikolo nyonso atikalaka oyoki te kuna ata trompe akoma oloba te mbongo bakobimisa eleki ebele esenge ete bakata yango monisco aza na ntina ya kotikala epa na biso seko na seko te seko na seko omoni bitumba ekosea na kuna te mpo monisco asa alobi yango nayebi te soki oyo olanda yango monisco aloba te bato oyo bakosala te etumba esila te na mboka na biso koyo na este ezali bakonzi ya mampinga bakota nzela ya misolo nzela ya nkita ya koteka mandoki bato oyo batanga bakombo na bango bamosusu balongola bango na mampinga bapesa bango etumbu lelo bazonga ekotalisa malamu nani ana posa te etumba esila kuna na este te mpo bango bakwaka misolo eyebani. Ok, nakoyoka discours ya Joseph Kabila alobi eloko moko oyo ezolakisa vraiment ke ou bien selon discours na ye ezolakisa te vraiment ke mutu alinga tika pouvoir. Nakoyoka ye c'est comme si alingi toujours avanda aumela a diriger car na lolenge na yaninga so diriger bongo. Yoko loba nini? Est-ce que Joseph Kabila asana ba intention ya malamu ya kotika pouvoir wana ndenge donc dans 10 mois awa élection normalement il faut ezala. Est-ce que na ba discours na ye aza na ndenge yo mutamaye lo so yokaye est-ce que ba intention na ye ou ba propos na ye eza na ndenge ya mutu alinga tika pouvoir te ndeko awa eza ya kotuna ye te lokola etumbese bandi esengeli te kotia moto ayoka te bayimboka baa na posa esu ya bokonzi na ye te kotuna ye wana eza kolekisa ngonga oyo azokanisa etali biso te batata laike na batata episkopo basi batelemi mpo te mboka ebongwana eleko to kosenga bayimboka nyonso esika ozali esengeli kotelema totuna te tokende kotuna ye Kabila olingi kokenda to te biso esengeli te totalisa ye te esengeli te akenda yango wana nde suka. Ok, na ba propos ou bien na idéologie oyo église catholique ezoyela bato ba peuple congolais tozomona comment est-ce que ezolakisa peuple congolais nzela mais na kotala église catholique selon déontologie na bango baza un peu limité jamais bakokende koloba na peuple wana ke ba se révolutionner jamais bakokende koloba na peuple wana ke basima minduki jamais bakoloba na peuple wana ke basimba ba cortège molotov mpona ba se défendre. Nakoyoka bango nakomona ba acte na bango yoso penser nini est-ce que bako arriver ti akokoma na point wana toali na posa ya minduki te toali na posa ba cocktail motovo te oyo tokosala ezali mingi nayebisi yo te Kabila abimaka te taloba te bato bakufi na mboka mbala liboso na ndenge tokotambola nsima batata laiki abimi elingi oloba te ayoki moto wana oyo tokosala yali mingi okomona te komema mbongwana mbongwana ekokota na mboka oyo. Ok, mais c'est Mike par rapport à discours il y a Vital Kamerhe makambo alobi pona Kabila ke Kabila zalaka wapi tango tozalaki na bazairwa Kabila zalaki wapi tango Zaire ezalaki na Zaire parce que toyoki Joseph Kabila alobi regret na ye eza parce que aza ko arriver ko transformer ba congolais te na ndenge oya pensaki et puis joie na ye eza komona ke Congo ezaka Congo opinion na eza nini ndeko nalobi nano boye eloko Kamera alobi atuni ye motu na malamu so akoki koyanola yango Kamera bungaki mwa nzela ye wana akomi kozonga na etumba tokopesa ye longonya tolobi azonga na etumba biso pasi ya biso ya motema ya kaso moto abimi nzela ya Kongo soko moto aka kati ya nzela ya Kongo tokopesa ye makasi tokosuka ye te totambola nzela moko motuna atuni ya malamu tokozela eyano na motuna wana kasi motuna wana ezali su makasi koleka mpona likambo ye moko Kabila alobi boni alobi te eloko kosali mote ya pasi akoki kobongola bayimboka te ebongo soko oye na mboka ato otongi bandako ato obongisi banzela soki obongoli bato ya mboka te mosala nini osali engo bate ye moko andimi te asali eloko ya malonga te po ato otongi ndako ya kitoko soko moto akovanda na ndako wana otie mayele te mpona kobatela ndako wana ekokufa wana yali eyano Kabila ye moko andimi te nasali eloko ya malonga te na lokota yali faranse balobi na biso boye eloko ezali important na développement ezali babengaka capital humain
moto nde batiaka moto na kati ya développement soko moto atongami te développement ekoki kozala te oyo eloko nyonso yo kosala to mpe to mutuka moto esengeli te batia ye mayele na moto amema yango lokola ye moko alobi te atongi moto te abongoli bato te elingi oloba te asuki kasi motuna mosusu mpe esengeli kotunaka mpe ye Kabila na bato ngambo na bango bokobongola bayimboka boni bino moko bokola tezeleli malamu ntango bato bakomona te mboka kanyaka eleki bokobongola bango na motindo yango wana bakoki kobongola mboka te. Ok. Monsieur Mike, Batbasolanda biso ebele, question, avant-dernière question, on a lingi au répondre, tout le monde apparition, réapparition, il y a Nemwana Semi, oazo senga qui soutenir, ba église catholique, et puis ko chasser, à lobby, Kanambe, Rwandais, yo opinion nous anini? Te nayebi te na wakamane Mwanda Semi nayebi shionga na mopanzi sango authenticité ya vidéo wana nayebi yango te soko ezali eloko bakobenga lokota effacer manipulation to montage nayebi te nzela te napesa liloba wana nayebi yango te mpo na kondima te vidéo wana eza ya solo nga naza na basango mosusu oyo nakoki koloba te lelo nakoluka na yeba yango soki eza ya solo na ye nzela ya ye ne Mwanda Semi. Ok, na nyonso tolobi kasi ba propos ya Joseph Kabila, ba propos ya nyonso tu o maramu tosoli, conclusion na yo eza nini? Te nga na likambo kosala te lokwa liboke na kanga bembela ya baimboka oyo nyonso bokolanda bakolobaka na ba réseaux sociaux te kotambola ezali le 14 ezali le 4 ezali le 8 bakosala mosala ya ane moto apesaka biso data akabe moko comité de coordination soko boki moto akopesa date kuna akosala mosala ya ane mpona kobongola mpona kopesa bulu yeke toyeba te soko tokotambola mokolo nini tovanda biso nyonso sui bakambi na biso eza comité laïque de coordination tozela moko bakopesa biso date soko oyoki moto akotinda date akokoma yango ya bareseau sociaux boyebisani ye azali moto ya kaleva moto ane alinga kotya bulu yeke abungisa biso toyeba nzela ya kotambola te bokebani na badate bakopesa date eza moto akopesa yango be comité laïque de coordination eloko na kotelemela yango bato bayoka bolanda badate wana te ya lokuta mpona kotia bulu yeke kati na biso kotia mobulu batia babenga lokuta effacer intoxication désinformation toyeba te mokoni tokotambola bato bakebana eloko wana. Ok, merci beaucoup monsieur Mike Mukebai. Nga nde napesi yo matondo mingi mpona ngonga na yo opesaka mpona mboka na yo eyeba mosala okosalela yango longonya matondo mingi ndeko na ngai Didi Dipumba. Osala bien, au revoir. Au revoir. C'était monsieur Mike Mukebai Otozalaki na ye. En tout cas, merci beaucoup. Bon, ça l'a toujours branché na kati ya émission na biso les grands duplex au Boulanda Biso na www.congofrance.com. Merci beaucoup. Au revoir.